www.congoasika.com. Dans ma salon Zéoïnda Moulé la Koti. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya Singwe Bongefezo Ngalano ya Sika. Avant que bandire ton amevonga ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika yeko s'imposer na katami. Beaucoup Nabino ne soboza connecté na www.congoasika.net. Les lots sali descendent na base logistique, c'est-à-dire il y a Wenge Musique à maison mère wa pesika siège masolo fanda pour na kokanga moko oyo ya bino bolinga bolela pe ya bo préféraka, c'est-à-dire na kombo Nicodème wazo sala fierté ya Wenge Musique à maison mère to yaki kokutana na ye pour que to meka kosolola na ye par rapport ya chanson na ye oyo atie na album. Alors sans plus tarder nazo pesa message et nazo pesa parole na invité na biso. Bonjour Nicodème. Bonjour mon frère Langila. Boni santé, boni marambonos. Santé, ça va. Maramboto, tranquille par la grâce de l'éternel. Donc, dans l'occasion, on a profité, on a fait ça, mbote belé, na ba téléspectateurs, tout bata la biso, au bazar partout dans le monde. Et puis, mbote belé, na les big boss, les rois de la forêt. Donc, voilà, santé qui toko, maramboto, ça va, ça marche vraiment. Les lots aussi reprendre na kati ya base na bino ya Wenge Musique à maison mère. Nicodème, ça fait combien de temps aux na kati ya Wenge maison mère? Je viens de totaliser un an, c'était le 26 mars. C'est un certain jeudi, on a totalisé un an, il y a des jours anniversaire nanga. Notamment le 26 mars, c'est un jour anniversaire nanga, je viens de totaliser un an à Wenge, donc on a quelques jours déjà à Wenge. Mais tu gagnes des choses à vrai nanga parce qu'il y a le 26 mars. Ah bon? Quelle coïncidence. Oui, ça m'a mystique. Donc, ça dit que yo botamment le 26, c'est appelé le 26. Biso tout ça bana ba maman. Bana ba maman, tout ça ba grâce aux chances. On me dit que maman ça la chemin, ça la maman vous allez bien. Merci beaucoup. C'est ça quoi. Entrée na yo na kati ya Wenge Musique à maison mère bayamba ondengeni. Dans le banc plusieurs fois on a différentes chaînes, donc accueil ça va vraiment trop bien. Le roi de la forêt a recruté un malam dans le groupe et puis même ma collègue dans le mouvement bah manga malamu donc bah pesanga pe isika bah poussana bah pesanga pe place na vanda donc accueil vraiment ça va bien parce que sur na vanda raté même soit accueil ngeza bien te le roi bah pesanga place na vanda qui c'est qu'accueil vraiment tranquille quoi. Merci beaucoup Nicodème, ça fait une année que depuis que tu es dans Wenge Musique à maison mère, donc toujours aux quelque part et les lots chance serait on a quatre Wenge Musique à maison mère oye une année après bah passion chanson. Pour la première fois bah que Nicodème ozoe manzembo mobimba yo moko chicha qui on est. Et ça a un grand plaisir dans dégrement du matin donc qu'au juger c'est trop dire il y a émotion parce que c'est l'homme oui, c'est que je suis chanteur rebelle, Luka Kaba occasion, on a besoin de côté. Donc, il y a un Congo qui bourré na talent. On a un grand chanteur rebelle, on a besoin d'occasion de yimba, banzemo mibimba. Donc, pour nous, il y a une émotion et puis il y a qui na journée moko na ko bossa na côté. On a remercié toujours les rois de la forêt. Na grâce aux nations soit pesanga parce que c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à ba leader rebelle za ba kata capacité ba kanga balé na tolo. Les rois de la forêt talika ko kanga balé na tolo tali talent nga reconnaître talent nga ba valeur nga artistiquement reconnaître nga talika non, pourquoi pas Nicodème na ko pesa chance que monde entier ba yo kaé. Donc exactement et leur mot il faut à la chance na yo et puis cause à la première il y a les grands formateurs les rois de la forêt oyo patron oyo azarana souci à culture na biso azarana souci à musique à Congo azarana souci à jeunesse ba populité ba qui ont de l'avance quoi donc et nakolo ba ki nazala émotionné et puis na ba grand merci et puis ba lokumu ba honneur tout ils ont à rapana les big boss quoi les rois de la forêt voilà lelo yo tango ba pesi yo nzembo wana na batu bazolanda osala bango plaisir ba yo ka moi extrait ya nzembo na yo pe ezolo banini na kati ya test na test ezolo beza détermination et amour vraiment donc ça détermination et amour vrai et puis na pesi ba message belé na kati donc batu bazo nzembo bazo yo ka vraiment que naza na message ezali ba conseil pe ali toujours conseiller moni artiste musicien za mutu oyo apesa ba conseil oyo edikaka masse oyo aza ko édifier côté ya bato donc voilà ba conseiller na kati na selo morceau petit kama dusona mbabola po ekotisa ma pepe ngana fungoli bouton
pona leka mopepe motema nanga si okati suki ya makasi ya samso oséduire nga na ba promesse na yo ya douceur nga na ndimi défaite mena kokufa na yo elongo ya Noël ngema na chao senafon d'écran ya motema na ngai naza susu na place de ya kobomba bolingo mosusu Elvis Mahel manda shuva kanga nakata kontra na bilulela na koma koroule na bornanga elenge mutuka na yo moko na volant bude sentiment c'est huit ye moko na festin corta lelo yo sango ezo panzana ke no Nicodème moko ya bino azali susu te alors tokiti siko na base tokuti pe na moko ya basoda na kombo ya Nicodème ameka koyebisa biso sango yango eza boni bino bozo yamba yango ndenge nini pe bozo juge yango ndenge nini ke non ndenge ezolobama lelo ke wata asali susu na bino te omoni lo nakoloba bref omoni ba grande public ko balinga biso eza na bato moso ba salaka ba blabla ba rumeur ya rue on ba rumeur en nzela ba rumeur en Hollande te donc lo ngana ko ba bref boss live azana groupe donc voilà. Nicodème, merci beaucoup. Na batunia so bazo landa biso à travers www.congoyasika na bosanité Maurice Mokulu premier les boss le number 1 appartient à Norvège l'homme de Scandinavie et puis honorable Patou Mombo les jeunes honorable la fierté de Moamba au bazo landa biso madame Godelive baza tellement évelé à travers www.congoyasika.net na erosali agapela et la kinga susu la musinga sur le romo c'est-à-dire balobi deuxième voix ya ngonde kimisa voisin yangonde tango yo ye voisin tali na kokasuté akima voisin de nan soko permettre ngala tanga comme de nan les bogards mais ya longwa de mouvement kala ngana kota été na groupe bana yakini balobi ke yo nde mutu kimisa ye o jichango bon les actualités te aza chanteur les gars na wenge musique maison mère azwa tana e mais tant on a groupe na mona été donc voilà en bref. Merci beaucoup Nicodème, très sage. Alors relation na yo ezalaka ndenge nini na ba musicien oyo esika oyo zala normal hein? normal to kabona kana travail et puis ba auto zara so la bien to so la ga bien to kutana raso to kutani ah ya dem deni ah mon frère ya félicitations to zo lubu tout ça yango na ndezala kati lelo yo bana ya poto bazolanda balingi te Nicodème loba trop parce que balobi eloko no moko beta na répétition soko tali yangi ya motali nani bilungi na biso ya famille lelo nde bazana ngo posa siko bapona babas na place à Jésus bana Norvège bapona babas na place à Jésus kababetoko aigle norvégien oh les princes mondiali bapona babas na place à Jésus ngana lingi ya nyama batikanga ngani ko ya deme na luka vinanga jouer à vita na Barcelone eza ba parcours moto moko te jamandi mamalere komela ye ponanga maison mère et équipe nationale la musique à Congo papa banebele ya bale kiebele azana bakoko ebele ya ngama yolela mama yolela mama oh le télé exaucé au moni gladi au moni ya Noël ma Sylvie ma bata tala bango bien bilongi na bango ya famille mona bango bien bilongi na bango ya famille. Ouais, Nicodème, Nzambia ba deuxième voix. Alors Nzambia ba deuxième voix te. Deuxième c'est gars normal. Bon, ça va deuxième c'est gars normal. Simple chanteur ndenga lobi. Ba Jésus ba ali banani ngaka simple artiste deuxième c'est kaka o asepelisaka bato balingaka ye quoi. En tout cas, merci beaucoup. Alors message nini ozopesa na bato nyonso oyo bayambi nouvel album na bino na kombo ya Ingeta. Donc message ezaka pour na Flesh Ingeta nabi ke Flesh Ingeta l'album oyo bato bazelaka trop bato bazalaki na sorti oyoka
talon caché dans la carte bato ba ina souci yoka ba boulot dans la carte na bi ke ba sepela ki makasi tango ba ko disque na bango bimi ba ki banzembo ko banda na première chanson ti na 27e titre banzembo kitoko yali bato ba zo tana bango yoka ba chant donc ba zo tana yoka donner recevoir ba yoka solo vocal les na kati ba yoka vraiment album na bango autre kolobaka ki merci belé ni ba yambi disque vraiment et puis le roi de la forêt Big Boss Albaki qui ça la bon grand plaisir pour ton grand événement ça événement 2015 mais bon le bilango té toujours le bilango forêt so yoza nos uniosités il y a on est toujours bête là c'était événement 2015 3 jours grand hôtel les 17 les 18 les 19 na grand hôtel les à la mystique les présentation disque bateau balingaka wenga musique maison mère na biki bat bauta par-ci par là na profiter de l'occasion na solo la mona mai na ngazawana Patumombo 007 Patumombo 007 na Finlande nakata Finlande donc vrai noko vrai Joe ozo watana pour na sala boulot que na biki na Finlande bat ba okita ba délégation izali il y a Finlande il y a Norvège il y a Suède donc bat ba okita partout bat ba ya événement yango wana donc ba yo ka flashing est en live et à 3 jours présentation il y a disque 3 volumes les 17 les 18, les 19 avril dans le Grand Hôtel quoi. Donc c'est ça quoi, message clé en Rwanda. Alors merci, tu comme presque à la fin émission Nabiso. Moi ma banga la bateau union so baza important pour nayo. Ma banga na yo et puis que ça la bango plaisir à travers moi ba capella au bombela biso lisusu. Donc big salutation ngana batutu balinganga nikoya dem. Donc basé belé na bosanité Christelle Blanchot. Blanchot ba Christelle Bambote na yo mbote belé na nonzongo la casse qui trouble motema ya pembeni ya ndeko nanga demulo azozwata na ye donc bambote belé encore na Godi Mali la belle homme fiston balabos Ridi Botekola Alex Mboni Galba Pele wetumba nangwaka venanga Bruno qui te mona bazé belé de tout qui suna bangola to mona les boss venanga Elvis Mahele manda chuva na mona le susu Sébastien Kongwati Sewiti Benoze kwa Judas Socia basé belé batu balinganga niko ya dem bana Paris Dimitri Ballon d'Or Manassé Mukoko Aristote Benga Pati Bengani le maître nazomona bango tout bazawana donc Baster Nabiso tout ba Gisèle Zinda baninga ngwele batabu fatu top model na bosanité tout ça on a ceinture avance cabine avancée changi chobele bana balonga nzala na bosanité héritier plus 12 nengezala kaka batutu balinganga niko ya dem franchement on est ensemble. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre entretien avec l'un des soldats. Il y a Wenge Musique à Maison Mère Nakomo, il y a Nico Yadem, Oyo to partager qui moi mouké, Oyo yé à Bomba na mouté mané, mais qui un peu expliquer biso. Alors, n'a profité de l'occasion pour nous repérer ça. Mbote na yé moro le numéro 1 ya site Oyo, c'est-à-dire www.congoyasika.net. Oyo Simami, na l'homme de Scandinavie, Maurice Premier Mokulu, les boss. Et puis, de sanité, les jeunes honorables, la fierté des mots amba, pas tout mombo. C'est-à-dire, tant aux autres baboy, tant aux autres là, au tali mobali, mbinga mobali, au biwa, et à la rande bongo. Alors, dans Boss sanité, Madame Godelive, parce que baobi, bangonde, miaka, ya fondation Salisa Congo, nakati, ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire, mon quoi, ya fondation, oh, yé, na ba mpepe asika, pe ba vision en asika. Alors, botika ngala pesa lisusu mbote na bato nyonso o ba assista biso na émission to bosani pete Kevin azalaki na biso en pleine émission et to bosani te massa na biso azolanda biso depuis Canada Dosha et puis to bosani te bodie beaucoup na Paris donc ezalaki bongo ya bino Nico Yadem. Alors je pense que nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien. One talk. Batikanga na maboko na ya apocalypse ukotekinga na mbongo bibende lokola shida tikaka Yesu mafia avoka bayuda azalaka na mawasi no ah no seria zanga pite iye papa sufaseza ya ajnanga tena sengila be iye papa vous passez à Ashnanga Tena Sengila Paix. Ok, refrain. Ouais, pas plus les rois formés la Soukaka, c'est limité Bilangaya héros. Eric Mouya les barons, un Canadien,
qui vit mieux. Patrick Amoule, sape, sapologie. Bolingo ezambele amino mibale soki osimbi yeba kosimba malamu noki te koya kokata yo moko apokalipse bela mabulu totimbolaki mpona banguna ati lelo esingisi ngai moko nani abendanga revolver tozalaki kovomela bambanda sheri osimbisi yango lisusu na mbanda vraiment bakorofre yo na nini po priveli wana ngai balesi yo mpe nini po kangelanga motema boye prive nini basali yo nga nasalelaka te po kizola comportement mpona vrakenga change na nzoto e mama avrakenga change na nzoto bolingo ekati moto atanga na lelo nakolela nanani igenzinga bwandu nazotuna nanani atanga na lelo nakolela nanani atanga na lelo limakamo. Ah oui, Patrick Amoule, sape Momoe 007 garçon finlandais norvégien, on est ensemble, on vit comme ça. C'est que le bon, une chose santé, ça qu'on appelle. We are live. Je m'habille à rouge et noir, on a bolingo. Pega mokola, tout l'ando, bolingo na mitema et banaka. Saint-Valentin, jour des amours, ponanga, vitamina munanga, ponanga taleza présence na yo, habitude nanga sofi vintu, dans un faible devant yo. Le bokona na ekonyolela, lokito na yo chaque matin, tempa nanga la lizala, mazetene nanga yo chez wapi. Je n'arrive pas à dormir, ni à se réveiller, l'affection me tourmente. Limwe dans le volant d'été, ça dépend de mon corps grimpé, oh. Pas de jeux de faux pendant, mes frères, mon ami. Chéri mokola sukali boye kokomisa yango ngai te ata yo bengi ngai indumba nanga na mobali lioko yene papa bana na ngai oyo nachelaka motema ekila na zoto na ngai dadi mpona yo nyonso lingi osala ye nyonso lingi osimba ye olingi obeta ye ada yo soki okomemanga wapi live basusu batuli lelo ngana zano yanga asimbaka nga na loket asimbaka nga batu kusali ya nzina mokusa oya kwakara nini eleki na elengi fiko fia yo moko pona sheri ya metola na oya mwimbakola nani eleki ragu Rigel Waula Frango Fechi Basi balula bolingo Mibali balela bolingo Tokolove Akungwati Ayamposa Tokolove Jer mulele Tokolove Akungwati Ayamposa Tokolove Patrick Amoule Orsili Malenga